Na atene busoba. Alors, je ne veux plus. Nakosenga bino pardon parce que la Bible qu'on a réseaux sociaux. Mais divorce, on fait loin des réseaux sociaux. Lundi, tokende na tribunal la bengi pe juge. Ouais, ça Congo. Nous avons 6 mois, une année pour voir ma caméra dans les alakaté. Ah, ça on a bon on le même jour ma caméra stupide. N'est-ce pas un juge qui est une amie d'enfance, tout quoi quand je partais à Mboujmaï. À juge je ne dirai pas son nom ici. À ça non problème exacté bomba kaka autant. L'argent c'est parce que je manque. Je voulais juste donner à Jonathan sa liberté à Kende. Si on a payé un azemité, pomba ou akima qui n'escalier on a monté au matin escalier bonté. On va le bien à Kosibino un azemité. Alors, ce temps-ci, dans lobby, je libère Jonathan. Donc, pour qui pour la politique, pour que moi, si seul à Kendaka, ça a été pour battre la campagne, non. Je souffre depuis le 16 août 2023. J'ai plus de 500 heures d'enregistrement où je vous dis, je souffre. Aidez-moi. Jonathan, c'est si. Oui, Jonathan, à mon amouké. Comme à 32 ans. Oh, 30 ans, pardon. Mais Jonathan aussi, depuis 15 ans à 20 ans. Qui ça, ça m'a Ah, ça, la caca, vous bien, à côté de la Simana. Denise! Nage. Bande obolimbisa, choix ezate. Mboko oyo, nayebi te kobonga Congo nzambe ka sunga biso. Futur député. Oyo, azwa na lieu public, sans pudeur, sans retenir. Bande onanga, nzamba pambola bino premièrement, pe mbote na bino balandi MDG de TV mafuta ya sika boki bakaki na mate. Mboke lengi kisasa ngana ochaja nationalité te. Des pères de mères congolaises bilenge ya belo so wafi. Bande omo limsa ngai. Moi pilipili mo mungo esala bien. Juste pour ko pesa émission go toi mise mon galerie. Faisons la part des choses. Bande ko Denis di Sochwa to ebiye na ote osala émission mo ya même pas un mois awa. Donc on a besoin poser candidature pour comme député à lobby ba kati ekokata ba melie ba voix. Et azolandela makambo il faut ye bazongisela ye na bazongisela ba droit na ye. Bande otolali to la muki to monaka yindi na toala divorce ya Denis di Sochwa. Denis a outu kobala ne passé pour votre information pour na bato ba ebité. Libalo esali même pas une année quand de boki mo azolo ba. Bande ko Denis a bala mwana mwa muke. Ce petit a moins de 30 ans. Pour votre information. Le petit là, il a moins de 30 ans. Année passée, tant batindeli ngai ba lien ya TikTok ya Denis tant ko publier libala ngata Nathalie na Leli na seki en même temps na regretter nga obi mais quelle est cette famille où que nous pesa mwana ba pas Denis et pas ya Denis. Bon, j'ai compris que zali comme mbongo bino bobi les Africains sont comme ça et pour ma solo là en tout cas et on est prêt à repasser moi na n'importe qui za moi si za moi na ya mobali na n'importe qui. Na loba il balo umela te kande na lobaki. En fait, c'est quoi l'histoire ou encore c'est quoi l'affaire? Na otela bino intégrité, so pas encore intégralité à voice ya Denise, na ba conseil ya buzo ba o bat bazo PC de gauche à droite. La femme congolaise a un très sérieux problème. Ya mo moni na ba mambo boy to vanda niete. Toko vanda niente bandeko parce que biso tozwa mission ya kosunga bandeko par rapport à la vie parce que la vie est précieuse et nzamba tina batna mokina tina et donc il faut eba kosala par kosala choix malamu ou encore kosala kopona part ya malamu na maramu nyonso. Denise ake kobala mwana na ye. Denise ake kobala mwana na ye. Denise est du série 7. Denise a plus de 40 ans. Denise a mwana mokete. Mwana oyo oyo ake kobala botami soki na banona combien awa. Mwana wana âge oyo il faut abota nano.
na ata na mwana te sikoyo yo okanga mwana bato en otage mwana mobali bandeko s'il vous plaît bozo ko expect nene vous attendez à quoi? Mais c'est clair kakobima libanda. Il paraîtrait les garçons a engrossé une fille libanda. Yango bozo ka Denise azo ba que non mwana ana zane na zemete ndinga kitelaki escalier on a tout ça. C'est tout à fait normal abima libanda ake kozwa ba fille to pe basi ya âge na ye. Eloko ezikisi Zaire eloko PTC Denise Mutu eloko yesi marambo modèle komi eyinda na réseaux sociaux ezanini ezake les petits à chaque fois qu'il dans libanda kuna ozwa ba petits ya âge na ye encore bana kisasa pe bana ngo ya lelo oyo omona mwana 18 ans 20 ans 22 ans ozo kanisa ke non yo za mama na ye yo za yaya na ye oleki enzo nde ya leki yo na boyebi mwana azokende libanda azozwa basi ya mbula na ye oyo tolo eza na ya kotelema ti azosimba libele azosentir azosimba libele balobi Denise tolo esi ekomi po balobi libundu dia Congo esi esili bandeko bolimbisa ngai eza baterme bato bazoutilize ngai nazoutilize baargo bandeko ya makambo bato bazoutilize ngai mwana azoutilize baargo kaka mpona tomeka koatenie esone makasi te na matoi me boa mikolo bocomprendre. Mais c'est tout à fait normal mwana akende libanda eloko nini ezoleka à chaque fois les petits azoke libanda bazoko épuiser ye donc kuna kayo ezobetama tellement que malgré son jeune âge na ndako akosa eloko te de soka yeko ayaya obeniti nyonso basilisi énergie tout ekei Denise atombola ta loboko boya désolé je suis fatigué ameka kosimba ta nyoka anaconda boye anaconda banda lalaki azone Denise alobi mais non yo kobomisa ngai nalinga opwani nga nalingeli ono mpe na makambo te bandeko tansalaki émission ya Denise bomonaki koma te eske Denise aza kosala publicité ya Vibro Maser alobi Vibro Maser edeklaraka nango te Vibro Maser alobaka te ke naza ya kolemba Vibro Maser adeklaraka te ke oza solo donc au fait ndeko na biso yaki s'exposer ye moko si on comprend bien à part nani kozwa bana si ya bana meke libanda Denise on dira azalaka soin ta sukolaka malamu te yango petite azokoki oui ye moko moto abimisa ye biloko na biso tosalaka analyse ya oyo tozoyoka na oyo tozomona nga te Denise moto asalaki publicité ya Vibro Maser azalaka nango mibale mosusu abakaka yango alalaka nango na nzoto na ye soki 5 heures ebeti titititititi elamusi ye ebandi koniekisa ye kuna na kati ti ye moko akolemba esili akomi ye moko moto ya kosala publicité ya Vibro Maser nga te alobi Vibro Maser edeklaraka te elobaka te ke non ozolumba solo donc mwana ana deklaraka ke Denise azolumba solo alobi Vibro Maser edeklaraka nango te ke oza ke non nalembi donc heure nyonso olingi ozwa yango le petit sora abimi bapema nyonso bakosilisa yango libanda na ndako wana ntina Denise susu tazoliaka bambongo na ye yango Denise alobi non trop c'est trop eloko nini ya memeli makambo na réseaux sociaux eloko ya memeli makambo na réseaux sociaux eza ke le petit ne veut pas divorcer Jonathan boko divorcer et famille na ye bakimisi ye boyoka ye moko ndenge azoexplike famille na ye bakimisi ye na Kisangani donc la famille aussi bana intérêt na kati certainement il faut zala basalaki pe babenga communauté de bien basalaki communauté de bien yango bokoyoka ye moko mentionné alobi ke na Kisasa awa tout est possible so oza na mbongo lelo makambo esili lelo bo ata communauté de bien yango mwasi ayaki maboko pamba kobima maboko pamba malgré mobala na mbongo parce que eza Afrique bandeko na ngai eza mawa mingi eza pasi avant natiela bino voice ya Denise na koloba na bandeko na nga boye libala ezala na mbula ekart ya libala ekipaka parce que toyoka bato balobaka ke no te l'amour n'a pas d'âge l'amour n'a pas d'âge l'amour n'a pas d'âge l'amour n'a pas d'âge tata mobala kozala na 60 ans moi c'est 18 ans l'amour n'a pas d'âge boza sire mpenza libala wana eoza malonga baosala sembla na kati ya ndako mwasi oki kobala mobala wana mbula nayebi te ya tata na ye to mpe ya koko na ye boa sire mwana mwasi wana oza fidèle na ndako tala
bomoni mwana mwasi à un certain âge et entre 30 et 50 ans nzoto mwasi ezalaka na baposa ya kosakana te so oza na contrôle na maîtrise te tu vas faire n'importe quoi yango bomoni Denise à se livrer akomi lokola moto aliboma pourquoi parce qu'azangi maîtrise yango bomona lelo bafemme sele na poto mitu epeli ere nyonso kisasa mpona nini se défouler étancher soif tina niveau ya sacrifier ya bango babota bana mpona nini parce que nzoto ezosenga après ya kolobaki non l'amour n'a pas d'âge 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 vice versa écart ya mwasi na mobali mwasi akoza mokolo mobali tout comme mobali akoza mokolo mobali c'est pas ça les problèmes mais boza na différence à combien d'années c'est ça les problèmes place problème ezali mwasi akoza mokolo mobali to mobali akoza mokolo ya mwasi ya 1 an ya 2 ans ya 3 ans ya 4 ans ça passe bon mpona mwasi aza mokolo mobali en tout cas moi je vais conseiller eleka 50 mwasi aza mokolo mobali eleka 50 non seulement ça soki na aspect physique mwasi azomonana na hygiène wana c'est bon ça peut passer oui eza na basi bana banzoto ya bien ngana ebisera moto bando sambelaka na ye elle avait plus de 50 ans mais so bayebi so ondima te azali mokolo mobali na ye mais so batelemi okanisa neti keno mobali akozala mokolo ne légèrement ya ba 2 ans tout ça elekaka nango wana ça va mais soki mpeke mwasi ana aza na banzoto moko oyo efundaka to elakisaka keno mokolo mobali bino kaka bokonyoka bino boyebi baafricain bando tsola o bando fingo bando seka yo e bana basi ya bala mike bando linga mobali no nanko so lobi ba webi so noza koko tout ça eza ba paramètres à kotala parce que yo ana bezo za lampe ozala l'aise ozala bien na libala na yo ata soki tatami e kozala nango na problème te mais néanmoins tant peu ba otala bino ba mona ke équilibre ezali par contre so mobala mokola mwasi wana nde ekendaka nango ekozala nango 1 à 2 à 3 à 4 ans en tout cas moi je vais conseiller bon nyonso ezodépendre kaka mais eleka 20 ans te pardon nga atako to 20 ans na kozwa na nga te to mpe na kolinga na nga te 18 ans na boye na ngai eleka mpe te eleka te sindi na kofi sindi na kofi mais sindi na kofi baza sindi na kofi c'est vrai cas général ezalaka ba exception mpe ezalaka sindi na kofi bakozala exception vie ana poche ne ya molai toyebi bamakambo wana nyonso ekontake non seulement ça toyokaka batémoignage na ya badanseuse euta koyinda récemment balobi vie kanda mipesa kombo rambo azalaka ne rambo na tatami aza rambo baexception ezalaka parce que moto akosa bino te moto akosa bino te les gens aiment faire l'hypocrisie mingi baosa basembla on dirait que non bango balingaka mayita te c'est la seule chose na mokili oyo nzambe asala na mokili oyo moto nyonso alingaka ok rapport sexuel libala bandeko rapport sexuel eokipaka mbeto ya libala eokipaka 70 à 80% moto akosa bino te ya mariage soki mbeto eza ya kokufa ntango naloba mbeto bokocomprendre ya pas mariage bokovanda te le mariage ne peut pas exister sans le sexe moto aloba na bino le contraire te je vous le dis parce que j'en ai l'expérience non seulement expérience kaka ya babengango nini babengango ni pratique te théorie toza na batémoignage tomonaka toyokaka toyebi makambo comment ça se passe ça fonctionne tout oyo nyonso toomona oyo eza moko ya baexpérience eza moko ya batémoignage libala sans sexe ekoexiste te moto akosa bino te donc eza eloko oyo il faut retenir compte nango ya liboso après bamakambo mosusu donc okoya kolinga mobali to mwasi na loyenge te ke bokomi na bamoma moko boye mobali makasi eza su te yo nzoto ezosala ono ya bolingo vous allez ouvrir des portes pour rien vous repère ça accès na diable pour rien et pourtant Bible le ne donne pas accès à l'ennemi ou encore au diable vraiment nalinga na beta sete na pesa bandeko nanga conseil libala ya na mbula te oui balobi te mwasi tambali faut ozala na écart à 2 ans to ya 5 ans to ya 3 ans mais eleka te bafrançais balobaka tout excès butu eleka te bandeko na ngai eleka te
oyo ozwa mobali bwana ekara 30 ans okezwa mwasi yo pardon okezwa mobali bwana ekara yo mwasi oza soki je sais pas na âge nini soki 40 ans ye aza na neti Denise elle a plus de 40 ans mobali na ye ana moins de 30 ans en tout cas boyebisaka na libala mpenza ya solo ne kovanda ekozala plus grave on africain mindele nde namona ondeyebaki par mpenza to makambo yango te amona koko na jeune fille oka koko na jeune garçon bon bango toza vraiment na culture moko te bango baa na ndenge na bango e bavandaka na bango lobi moko akufi avant mosu atika liboso amoni on refaire vie et puis ezalaka moins trop epa na bango mais chez nous c'est pas le cas bandeko yo nano bali te ta yango ndeko mwasi ndeko mobali tobalanaka mpo to divorce te nzambe asala te ke bato babalanaka mpo badivorcaka sur ce avant osengage tala baparamètre nyonso pardon botala siko vi ya ndeko mwasi ndenge ezokendele mobali nango bala Denise atie na ndako avec tout ça na banti valeur ya boye na bamambo ya lolenge ya boye mobali nini mais franchement mboko nga nayebi te communauté nga nayebi te nzambe asunga biso les amis tozongisa bino bavoice certainement message eleki napesi conseil eloko retenir ezake libala ezaka na mbula nde bato balobala mona pas d'âge non écart eza pe exagéré te ok c'est vrai mobali akozwa mokolo mwasi akozwa pe mokolo ya mobali légèrement ezalaka nango ya de couple oyo toyebi mpe ya bastar na bamboka na biso mpe basi baza mikolo ya mibali erevesaka nango mpe te na deja mokolo ya toms erevesaka nango te je crois Nadège doit être dans des 79 comme ça son abosanité atom sa mwana so ya 83 elo mwa bongo soki 4 eya makambo erevesaka nango te babima na bango ndire baza ba âge moko eya makambo ya pas que eza nango ebele wana ezaka moko ya ba exemple bavanda na bango baboti bana na bango bakonuna bakokola ils sont ensemble et puis voilà bayebi pe liloba na nzambe on se complète ezalaka nango mais eleka ndete yo mwasi mokola mobali ya 10 ans mais c'est quoi ça sikoyo mwana na mwana moke fo bota Denise yo oza na bana na obana mpe basi bakolikoli ondie pe oza pe suna âge ozwa zemete encore le no ba ménopause précoce comment asko aobima libanda ko blâmer donc c'est compliqué bandeko nga suki wana bo s'abonner après koyoka mamo Denise ndenge azolela bolingo na ba conseil zobo bato bazopesa ifo mona la femme congolaise a un très sérieux problème oleba loba na ya luka mobala mbula ne bazoyebisa ya luka Macron mususu asala yeye moko franchement to on a ba problème sérieux na communauté oyo on a des très sérieux problèmes dans cette communauté et puis moto apesa conseil on a ba bengi mamo yombe et c'est tout à fait normal et kola ba yombe donc alors je ne veux plus nakosenga bino pardon parce que na mimi biloko na réseaux sociaux mais divorce on fait loin des réseaux sociaux lundi tokokende na tribunal la bengi pe juge oyo eza Congo toza ba 6 mois une année mpo boye makambo ya ndenge ezalaka te soki oza na mbongo no le même jour makambo nyonso topio na stage dia juge qui est une amie d'enfance tokola na ye quand je partais à Mboujimai je ne dirai pas son nom ici ça non problème ezate bomba kaka autant l'argent c'est parce que je manque je voulais juste donner à Jonathan sa liberté à Kende fi wana pe anazemi te po mbango akimaki na escalier na moto azemi aromata escalier bongo te Denise aya beta alors c'est ainsi je libère Jonathan bakomo yebisa ngai donc bobanaki mpona politique mpo yebi ke mwasi seul akendaka kasai te mpona kobata campagne société non je souffre depuis le 16 août 2023 j'ai plus de 500 heures mampuyo ezoboma ndeko mwasi nkema Denise akoki te aidez-moi Jonathan ceci oui Jonathan aza mwana moke comme basolo ba 32 ans oh 30 ans pardon mais Jonathan aussi va depuis 15 ans à 20 ans hey asalaka cave bien akotaka nsima na liboso hey mwana moke wana yebi te soki mwana moke hey na nini je sais pas po Jonathan azotombola mama mokolo likolo 5 fois 6 fois par olimisa ngai na travaille na lwando tana
tu vois pas. Bandeko bakolo live ba déclaré. Oui, Maman Yombe. Bakolo live ba déclaré bana basalia. Honorable mama loba honorable na yoke mutu pasi eloko kaka na lingina lobe zaka mama na ngai zwa kimia zwa penja kimia oza mama oza mwasi ozomona makambo oyo zoloba boye ezopesa penja mwa pasi mingi na yebi ke kande saka avec Angie de maïs. zwa kimia mama na ngai zwa kimia pardon. Bon chérie, je voyage. Bon, ache na tiki bino Alors, bonsoir Denise. Oui, mais enfin, bref, on parle pas d'âge. Mais vraiment, moi, je pense que Osa submergé par bas événement. Mobile na yonde muto asala qui erreur. Les trucs que à ton petit moi la moi siwana, moi la maman nangai, à cause de sous mususu na sima comment on dit derrière ton dos. Tu comprends? Moi, je pense que moi, si elle a rien à voir. La personne qui a quelque chose à voir, c'est ton mari. Erreur, le fait que j'ai un coco, c'est un coco sur ma godate. Il y a que le bac nazo belle et tout ça là, je suis urologue et blablabla, il faut aller voir telle personne et telle chose et tout ça là. Ça, c'est pas une bonne idée. C'est juste qu'il n'avait pas envie de faire des choses avec toi et il n'osait pas le dire. Parce que tu leur apportes quand même du confort. Le pays des soifs. Toi-même, tu dis qu'il était chez. Donc, le fait qu'il était chez Getou, vu Oyozo Memelaye, et ça vu Oya Lingi. Mais sauf qu'à Lingengo, peut-être, na Yota Lingengona, Mutumususu. Moi, je pense que Maman Denise, sinon t'es Zwaka Kamutumususu, Luka Macron. Atabino Moko. Aluka Macron Mususu. Il y a le gros Lingaranonka Macron. Au salier Macron. Eh, mais qu'est-ce que c'est que c'est Susu? Qui si 18 à Penza. Bandeko, la femme congolaise. La femme congolaise. Bandeko, maman est plus de 40 ans, va conseiller à Luka Macron, ou à Koki, à ne fils que 18 ans. Moi, je ne veux pas divorcer. Beaucoup de gens ont pression dans les réseaux sociaux à divorcer vraiment. Si quand il y a une ligne de réseaux sociaux, oh, est-ce que c'est la cas? Tala boto boyoka. Appelle sa numéro pour bango babenga moi sinaï. Aucune de quitter. Maman Glo, c'est pas comme ça qu'on parle. Que Azulae, moi si Azulae Mobali, non, c'est pas normal. Tu sais, dès tout ça, vous pouvez tomber Mibali. On a pensé que Maman Denise, il y a des supports. Oui, parce que c'est Hollanda. Tu n'as pas eu le bon mot à Yebi. Tu es mibali na biso africain, congolais en général, tu es na biso ango. Si tu sens que tu aimes ton homme, ne souffre pas pour son infidélité. So ici, au lingaye, Michiti, satika kofinga tika wa désordre. Bonsoir. A kozongi la yotika na yoba makelo ana soki oliko souffrir na yote. Soki azana trop d'anxiété pour infidélité. Bonsoir. Na expliquer à personne pour Uchokota. Donc, nazalaki na réunion de famille samedi. Na réunion balobi to masubli na réseaux sociaux te. Bato nyonso balobi ngai nalobaki nasengi divorce. Bango balobi kasi kotia na réseaux sociaux te. Okozwa divorce na yo. Nabengi juge waza camarade nanga. Ayebisinga montant il faut na futa. Tokani tokende lundi 9h. Mama na ngai lelo bakimisi mwana bango akimi akikisangani naza boye naza bloke ngai nalingi boye etenga wana asalaki mpasi bango omonaki lobi avant-hier nasalaki video nasengi belle famille nanga pardon parce qu'il fallait laver leur image. Vous comprenez? Balobi on biso na réseaux sociaux bato bafingi biso nasengi bango pardon nabioke nazosenga pardon na réseaux sociaux na okasolité. On a chassé lui-même. Ah, tout le monde rigole. Na 16h azwi avion akei sikoyo na miniti oyo soki nakangisi ye kuna bazwi batie na avion bazongi ne koto oyo Congolais au monde Moutoumabé, elle utilise le pouvoir pour faire du mal aux gens. Ça lui coûtait quoi ce matin? Et c'est dans la sangue, $300 sur ma billet. Jonathan qui est de ma famille. Bonsoir. Je pleure que les choses ont prise.
On ne peut plus. Peut-être dans 6 mois, dans 1 an. Oui, Mais Voilà, pour le attends, moment, le lobby peut-être la maman Denis, ça veut dire que soit ton an pour la divorce, yango ye ayebi ke tia ozo azama ye la ayebi ke ndenga azana to Tobe na beti 4 coups. Makeli dans la résolution de Katani. Comment on s'accorde en gaï? talela ga ba tanga usudi na kinchasa na ba kisezali ba kiti bandeko botala o bana basende na mo eza bolingo ça bolingo ça fait très mal et o le kanango ko bo ya nonte hein kisa motema ko bo ya Signé dans le divorce. Signé dans a signé tenga soki Jonathan kanga na ministre oyo akuti mobali mosusu net na suite nanga na fandi boye je suis dans une suite mais que aye parce que même suite nanga eza na kombo na ye quand je prends na carte d'électeur na ye makambo tu eza na kombo na ye sikoyo na ministre soki ayeka na se wana abi je suis avec Jonathan Ilunga akokota na suite nanga so akuti moto awo papa akopuka omoni mwana mobali wana c'est un voyou. Maman Denise, s'il vous plaît. en fait Denise alingi divorce à tout prix et puis à l'immédiat eloba wa yambo. Pourquoi? Parce que le fait que le juge a prononcé divorce est protégé. Pour les garçons en question, quand ils binomo boyo ki alobi azalara kuluna ye muta lokote ya sukola ye bozo randa zoloba lelo o soki Jonathan kuti mobali na do certainement cause ata musupe déjà babandi rodé bande auto a mikolo tout ça là ba analyse bidon te bête te il faut ko kenda au-delà ya pensée ou encore au-delà ya muto azoloba parce que c'est ça aza clair alobi soki Jonathan kuti mutu lelo na suite na ngai a osala maman na désordre yango alingi divorce donc et ça le aussi vite que possible pour et protéger ye que lelo yo akoki kozwa mutu mususu remplacer Jonathan to Jonathan lelo akutie na mutu to akangi na mutu il est protégé elle est protégée pardon et Jonathan a droit à ça la quoi que ce soit parce que mobeko aussi kati makambo certainement bon comprendre yango omoni alingi divorce ça le aussi vite que possible est-ce qu'il y a na réseaux sociaux pour bato réseaux sociaux batia ye pour Denise bandeko yango bomoni kokende classe to lo baba français a synonyme aux amaele te tsambalola ye kozanga yesu likama yango yao na okele na ma en même temps ma ouais. Les amis, abonnez-vous à ma chaîne MDG TV mon foot asika. Zambé. Je vous aime. Moi, Linda, que ça la bien. Moi, pouce, moi, like, moi, partage. À plus. Merci. Au revoir. Bye. Zambé na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambé na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.